édifié. Vous a disposé na sa faiblesse na yo, batu bazolinga ba longola yo na héritage et lelo, le Dieu que nous servons, le Dieu que nous prions, Jésus-Christ de Nazareth a kozongi sao na ba droit na yo. Nous sommes dans le livre des Juges, na chapitre na yango 11, tozotanga verset 1er, to kitaki no na se, je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Jephthé le Galadite était un vaillant héros. Il était fils d'une femme prostituée. Moto Jephthé Nzambalobi azalaki vaillant héros. Vaillant Elombe. Elombe. Mais au moins azalaki na faiblesse ou azalaki mwana ya mwasi ya ndumba to mwana ya makangu. Identité zalaki ya malamu te. Et Bible lobi bande kone tango basangani. Balobi non, yo oza mwana ya mwasi ya libanda. Okoyi kozwa héritage na bisote ba benganye na katanda. Bien aimé dans le Seigneur. Nani yango oyo abengana na héritage ya papa. Parce que ba o bazo bimisa Jephthé na héritage ya papa, baza bana ya tata na ye donc bandeko na ye. Yaya mwasi no akoyi ko bimiso na héritage. Mobali akoyi ko bimiso na héritage. Ba parents bakoyi ko bimiso na héritage. Obali na yo mais ba parents bazui mabota no bakangi. Ba longolo na héritage. Bien aimé, la Bible nous dit lorsque Jephthé batie mosika ya héritage, akeko se retrouver na mboka ya Tob. Afandi na lisanga bato bazane lokote batu mo baza ya pamba. Aki afandi kati na bango oke muto yo Bible bengi aza déjà vaillant héros yaya. Et loko o eza kati na yo ato se retrouver oza mutu pamba quelque part. Et loko eza kati no eko déclarer yo. Parce que mukolo nzamba kenda okuti na yo nzamba likamwa. Ogo sanfi alola nzambe na muya. Tikabotiele manatongo ya lelo. Kope na butu ya lelo ya we nzambe. Pona mabota oyo nkolo. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Basali na nzambe ezana ba famille. Oyo baza privé na ba droit na bango. Famille mobima bakufaka na maladie moko. Babelaka na maladie moko, babela maladie moko songolo. Yango ndeza loi obatiela bango. Ba priva bango bonne santé. Jephthé ba priva qui est héritage ya tata. Mais bino ba priva bino héritage ya santé. Ba priva bino héritage ya mariage. Na kati ya famille oyo basi kitoko, mibali kitoko, batanga basilisa ba classe, batanda ba titre. Mais misala ezalaka te, mabala ezalaka te, babalaka babotaka te. Ba priva bino héritage ya mabota, ya misala, ya mabala, ba priva bino héritage ya kimia ya esengo. Ba priva bino voir même héritage ya bomoko na kati ya famille. Boyokani ezalaka te entre ba yaya na ba lek. Boyokani ezalaka lisusu te entre ba parents na bana. Ba priva bino héritage. Or nzamba sala kakati na bomoko esika bomoko eza esika bolingo ezo renyeza esika kembo nzambe moni samaka. Bien aimé ozo sambela. Par rapport ya famille na yo, oyebi réalité ya famille, oyebi situation ya famille, oyebi vérité ya famille, oyebi problème oyezo lekela bino na kati ya famille, oyezo tungisa bino na kati ya famille okobondela et pas ina nzambe en fonction ya problème wana biso toza apoto soutenir bino na ba problème wana nyonso. Mais papa maman frères et sœurs et pas yo za na ndaku Jephthé abundaki pona libota abundaki pona nation papa maman. Shalom cher peuple de Dieu, chers bien-aimés dans le Seigneur, chers membres de la famille, chers auditeurs et auditrices de la Radio Parole Vie, la RPV, la radio chrétienne qui a un seul objectif de prêcher la bonne nouvelle du royaume, qui est Jésus-Christ de Nazareth, le seul Dieu et l'unique et grand vainqueur de Golgotha. Bien-aimé, le sambo 5 biso na tongo lelo ezali internaf. Na mukuse ezali intercession internationale des familles. Ezana objectif moko akobondela pona ba famille no samukili mobimba. C'est un rendez-vous de toutes les familles du monde. Ezo 5 sabiso bien-aimé dans le Seigneur. To bondela kana attitude ya jeune. Bien-aimé, ezana genre ya milimo mususu babimaka na nzela ya jeune et prière. Bien-aimé, priez avec nous, bien-aimé. Vous qui avez des problèmes, bien-aimé dans le Seigneur,
oeza ko penser mitema oezo monde sabino comme si bosuki ici ezate. Mais je crois que bien aimé dans le Seigneur, ce que sali Christ est confiance. Nous avons le sambo où il y a intercession internationale des familles. C'est possible que Yesu Masia Nazareth Nzamba solo pe abomo asala quelque chose. Bien aimé, garde attitude le sambo aux anango. Tole kan exhortation et l'on a pasteur Prince Mavuba. Bongo toko continuer dans le sambo nabiso. Il y a intercession internationale des familles. Bien aimé, la prière peut tout changer parce que celui qui est capable de prier est capable de tout. Amen. Est capable de repousser même ses limites. Est capable de changer la rotation en translation. Est capable de changer nos problèmes, bien aimé dans le Seigneur. La prière est capable de tout changer, bien aimé dans le Seigneur. Et ça m'a comme ça na vie toujours une solution dans la relation. Ma comme ça na vie toujours une solution dans la mbongo. Ma comme ça na vie toujours une solution, bien aimé dans le Seigneur, dans la connaissance, savoir. Tout ma comme ça il y a de ces choses. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, solution nango, tu dans la présence de Dieu, dans la présence du Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, c'est alors que tu as solution ou tu as nango comme de problèmes, bien-aimé. Merci, restez toujours branchés, priez avec nous, zole kan exhortation mukuse et longo na musena nzambe, pasteur Prince Mavuba, bongo to kota liso na le sambo, na le smokola lelo, il y a jeûne et prière par la grâce de Dieu, na intercession internationale des familles. Merci beaucoup les hommes de Dieu. Merci l'homme de Dieu. Frères et sœurs, papa, maman, abisika, nyonso bozo landabiso. Lolenge tozalaki mokolo ya samedi, kolobanatina ya Gédéon. Israël o ezalaki livré na maboko ya mamandiandit pendant 7 ans. Et mokolo Israël a comprenaki banani o bazali bazongi na se ya makolo nzambe. La Bible nous dit, c'est alors que Nzambe alukaki Gédéon o azalaki bongo vaillant héros afin que azongsa Israël na ba droit na ye. Bien aimé, tozondima lo sambo elekaki samedi ozongaki na ba droit na yo. Nzamba kangolaki yo. Et lelo na tongo ya lelo tozaka na livre ya Juge bisika o totangaki maintenant na chapitre na yango 11. Tolingi to yokola mutu mususu ope ba ravaki ba botolaki ba bien na ye ba botolaki bozwi na ye ba longolaki na héritage ya papa. Pourquoi? Parce qu'azalaki na faiblesse moko songolo pakala. Bien aimé dans le Seigneur, ozana faiblesse moko o bat bazolinga ba longolo na héritage. Ozana droit ya héritage mais bat bazo sangana ba longolo na héritage na pona faiblesse mo songolo pakala. Peut-être faiblesse c'est cause de la vie à péché, peut-être faiblesse c'est cause de la maladie, peut-être faiblesse c'est cause de la mbongo, peut-être faiblesse cause la eloko nyonso koza disposer na yango eza faiblesse na yo batu bazolinga ba longola yo na héritage. Et lelo le Dieu que nous servons, le Dieu que nous prions, Jésus-Christ de Nazareth a kozongisa yo na ba droit na yo. Nous sommes dans le livre de Juges na chapitre na yango 11 tozotanga verset 1er to kitaki no na se. Je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Jephthé le Galadite était un vaillant héros. Il était fils d'une femme prostituée. Moto Jephthé Nzambalobi azalaki vaillant héros. Vaillant elombe. Elombe. Mais au moins azalaki na faiblesse ou azalaki mwana ya mwasi ya ndumba to mwana ya makangu. Identité zalaki ya malamu te. Et Bible lobi bande kone tango basangani. Balobi non, yo oza mwana ya mwasi ya libanda. Okoyi kozwa héritage na bisote ba benganye na katanda ku. Bien aimé dans le Seigneur. Nani yango oyo abengana na héritage ya papa. Parce que ba o bazo bimisa Jephthé na héritage ya papa, baza bana ya tata na ye donc bandeko na ye. Yaya moi sinon akoyi ko bimiso na héritage. Mobali akoyi ko bimiso na héritage. Ba parents bakoyi ko bimiso na héritage. Obali na yo mais ba parents bazui mabota no bakangi ba longolo na héritage. Bien aimé, la Bible nous dit lorsque Jephthé batie mosika ya héritage, akeko se retrouver na mboka ya Tob. Afandi na lisanga bato bazane lokote bato mo baza ya pamba. Aki afandi kati na bango oke muto yo Bible bengi aza déjà vaillant héros yaya. Et loko o eza kati na yo ato se retrouver oza mutu pamba quelque part. Et loko eza kati no eko déclarer yo. Parce que mukolo nzamba kenda okutana na Gédéon abenga kepe vaillant héros. Et Jephthé pe balobi aza vaillant héros mais a se retrouver na kati lisanga bato mo baza atina te. Écoutez, Nzamba Bible lobi ba amorien basali bitumba na mboka ya Galade basali bitumba. Et
kaka bato ba bengana ki Jephté bake ko luka mena Jephté yaya bapimela ke héritage ya papa même ko bake na luka ba pesi autorité ya mboka mobimba yaya o bazo pimela yo lelo nzambe tanga ko restaurer vie na yo okozwa koleka o bat ba pimelo lelo na déclarant au nom de Jésus Christ Nazareth bato batsaki o libanda yaya o 2023 ba luka yo nazolo ba ete ba ko luka yo ndenge David atindaki ba luka Mephibosheth po azwa héritage ya koko na Saoul de même yaya ba ko luka yo toko sambela na tongo na internet fa ya lelo ba ko luko yaya okozonga na droit na yo pe okozwa mboka mobimba Bible lobi ba ke ko luka Jephté. J'ai aimé la parole de Dieu. Balobi yaka kobunda elongo na biso pe tokota yo chef likolo ya mabota na biso j'ai aimé asalane CVT CVT loko morote mais ba placer autorité likolo ya ba galidite nyonso Jephté lobi botsaki nga mosika yaya ozana tango totala makamba tu basali yote parce que Joseph a comprendre ki bande connaissant baye na kat Egypte Joseph alobi ezande pona kokoma na ngana Egypte na situation auto kuta na ngolelo nzamba tsaki bino bo faire précéder ngana Egypte pona longa Jephté sko atala kite contrairement na Jephté bandi kotala rappeler yaya batu msu basala mabe osala bango rappel mosunga no bango bato balingeti yo ke liboso osala no bango rappel ko rappeler bango esa mabe te tango zo rappeler peut-être ça pour ba changer basala sou makamba bongo pa batu msusu te parce que vie ya mutu esimbami epa ya nzambe ya nana longolo na héritage ya papa OK Jephté azalaki na droit lokola azalaki na même sana bango makila ya papa on ezali kat na ye azalaki na droit ya héritage mais ba longoli bien aimé ozana droit héritage ya Yesu Masiya Nazareth parce que makila o ezana kat nzoto no eza makila Jésus Christ Nazareth donc ozana droit et héritage on nzamba pesi biso Bible lobi nzamba azwa maloba ya muto akomisango ya ye alobi ete je souhaite que tu prospères à tous égards donc eza héritage o ngai fona za la prospère et héritage on nzamba tindelanga et abakisi ete nazala en bonne santé yaya maladie o ezo nyokolo eza héritage na yo te héritage na yo eza ozala na bonne santé amen. La Bible nous dit Jephté alobi bo jire balobi to jire yaya Jephté azongaki. Et avant Jephté kene bitumba Bible lobi a consulté nzamba sambeli nzamba asali veli boso nzamba so longi singa na bitumba bien aimé 2023 nzamba ko longi so na bitumba c'est un Dieu oyo ayoka ka losambo pe ayanolaka ayoka losamba muta masumu te mais ayanolaka basambo ya ba juste tango za juste liboso nzamba yeba ete nzamba ko suka sena ko yanola losambo na yo papa mama na tongo ya lelo na interna fa lelo bien aimé dans le Seigneur et loko nyons o ba longola ko na héritage nzamba zo zongi so na kati héritage wana parce que souhait ya nzambe za ete yo pe ozala moko ya bako héritier o kozwa bolamu ya nzambe pona année au 2023 bien aimé Jephté akenda abunda bitumba pe asanini alonga adomina likolo ya mabota nyonso tu lelo ozozwa domination likolo ya mabota nyonso tu ne bandeli soki ba domina ki Jephté parce que batala ki faiblesse ne aza mwana ya mwasi ya makangu mais mokolo o bitumbe kotaka baye ko luka Jephté bien aimé dans le Seigneur lelo ozozwa domination même atali boso bato babengano na ndaku lelo ozozwa domination même atali kolo ya maladie lelo ozozwa domination même atali kolo ya blocage lelo ozozwa domination même atali kolo ya kufa yaya soki samedi ozalaki Gédéon lelo oza Jephté oye ko bunda ya ozo bunda ka pona yo moko te ozo bunda pe pona famille na yo o ezali intercession internationale des familles donc ozo bunda pe pona famille na yo nani abimisa famille na bino na héritage nani abimisa bino na nzela lipamboli wana nani abimisa bino lelo ozo zonga na obi lelo ozo zonga ya azwa position bisiko za olingo sambele longo na biso to za awa na kati ya studio toko soutenir na losambo parce que intercession o tozo sa les apoto soutenir yo mais yo pe ozo sambela na biso ozo la na biso ko bungsa maele na ote zala attaché na nzambe o biso tozo sala Yesu Masiya Nazareth nzamba tata na biso mayata Jésus Christ Nazareth nzamba solo pe ya bomoi soki o s'attacher na ye nyonso ezala facile apimela mutu bolamu te apimela mutu lipamboli te apimela mutu délivrance te bato ebele balanda ye balia mapa na désert bato ebele balanda ye balia mbisi na désert bato ebele balanda ye balia mai na désert bisika mai ezala pasi me bato bamela mai yaya
zwa position ya bien tozokota na moment ya losambo tozopesa nzele pa ya berger Blanchard ozomema biso na moment ya losambo na internat ya tongo lelo ya azwa position bisiko zali totiki malobe pa ya berger Blanchard. Merci beaucoup les hommes de Dieu. Alléluia. Que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth soit loué. Amen. Merci beaucoup peuple de Dieu. Baïbozo mis de partout à travers le monde. Baïboza branché à ces moments. Bozo sambela na biso elongo tika bolamu nzambe ezala likolo na bombo inabino kaka ndenge mosali na nzambe pasteur Prince alobi samedi ozalaki Gédéon lelo za Jephté tika ozala Jephté pona yo pe libota na yo Jephté abundaki pona nation mobimba pona famille na ye kaka te mais famille na ye mute boka ki ye famille na ye mute bengana ki ye famille na ye mute priva ki ye ba droit ya famille ya héritage metangu bitumba yaki ekomba kinde likambu ya mboka mboka mobimba bake koluka ye pe bapesi ye bokonzi ya mboka mobimba. Yes. Bien-aimé ozo sambela o eza internaf. Yes. Na ligi opusa na siko na présence en Nzambe. Internaf objectif nango ezali ezake to sambela kapona mabota na biso to sambela kapona ba famille na biso papa bozo sambela pona bana ba parents bozo sambela pona bana e biso bana to sambela pona ba parents to sambela pona ba ndeko na biso to sambela pona ba yaya to sambela pona ba leki to sambela pona ba boti to sambela pona ba famille na biso yango eza objectif ya internaf. Bien-aimé ozo sambela siko bipai ozali na lingi sikoyo obana ko recommander bombo ina yo o recommander libota na yo papa recommander bana na yo recommander bandeko na yo na maboko na Yesu Masia Nazareth lobana ye nkolo na pusani liboso na yo na internaf ya tongo ya lelo na ye kotalisa bombo inanga na ye kotalisa libota nanga na ye kotalisa vie ya bana nanga na ye kotalisa vie ya mobali nanga ya mwasi nanga na ye kotalisa vie ya baboti nanga na maboko na yo Yesu Masia na tongo ya lelo bana komona libota nanga to sambeli na kombo na Kristo Yesu Masia Nazareth. Seigneur éternel Dieu tout-puissant na lola nzamba bomo Yesu Kristo Masia Nazareth nzambe na kuya o mosantu na lola nzamba likambo kusanye epai na yo mosantu toyekotalisa yo toyekorekomande mabota ya mokili mobimba toyekorekomande toyekotalisa mabota nyonso ya mokili mobimba oyo baza branche na moma oyo elongo na biso na kati ya losambo oyo ya internat ya lelo kolo totelemi liboso na yo mosantu totelemi lokola bashende yo totelemi lokola Jephté totelemi lokola Jephté kolo mpona mabota nyonso ya mokili mobimba mpona mabota nyonso oyo bazokotela na biso elongo oyo baza na Europe na Asie Océanie na Amérique na Afrique Yesu Masia Nazareth banda komona mabota nyonso banda komona mabota banda komona mabota banda komona mabota banda komona mabota Yesu Masia nzambe bongo Yesu Masia nzambe na ngula Yesu Masia nzambe na kamwa Yesu Masia nzambe na kosikoli Yesu Masia mabota mabotelelo mwana katotage mabotelelo mwana katotage haleluya zambe tika 2023 oh Yesu maluka biso zambe yawe 2023 oh zambe maluka biso zambe mariage yo babiso Yesu yawe 2023 oh zambe maluka famille oh Yesu 2023 oh Yesu maluka famille yo maluka ndeko yo maluka mamoyo baluka frère yo baluka papa yo baluka ndeko mwasi yo baluka yo Yesu baluka nyonso baluka yo bafamille nyonso 2023 baluka yo Yesu na 2023 oyo na internat ya lelo Yesu Masia nzamba bobo Yesu Masia nzambe na kuya Yesu Masia na présenter
nzambe na rekomande mabota nyonso na maboko na yo yawe nzambe tata oyo bafusali na presence na yo oyo babelemi na presence na yo nzambe alikamwa oyo bosantu ya lola nzambe na nguya tika botelema na ntongo ya lelo tope na butu ya lelo yawe nzambe mpo na mabota oyo nkolo mpo na bafamille oyo bakaliso yesu. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Basali na nzambe eza na bafamille oyo baza privé na badroit na bango. Famille mobima bakufaka na maladie moko babelaka na maladie moko babela maladie moko songolo yango nde eza loi oyo batiela bango bapriva bango bonne santé jefte bapriva ki héritage ya tata mais bino bapriva bino héritage ya santé bapriva bino héritage ya mariage na kati ya famille oyo basi kitoko mibali kitoko batanga basilisa baklasse bazana batitre mais misala ezalaka te mabala ezalaka te babalaka babotaka te bapriva bino héritage ya mabota ya misala ya mabala bapriva bino héritage ya kimia ya esengo bapriva bino voire même héritage ya bomoko na kati ya famille boyokani ezalaka te entre bayaya na baleki boyokani ezalaka lisusu te entre baparent na bana bapriva bino héritage. Or nzambe asalaka kati na bomoko esika bomoko eza esika bolingo ezo renye eza esika kembo nzambe emonisamaka. Bien aimé ozosambela par rapport ya famille na yo oyebi réalité ya famille oyebi situation ya famille oyebi vérité ya famille oyebi problème oyo ezolekela bino na kati ya famille oyo ezotungisa bino na kati ya famille okobondela epai na nzambe en fonction ya problème wana biso toza apoto soutenir bino na ba problème wana nyonso. Mais papa mama frères et sœurs epai yo za na ndaku jefte abundaki pona libota abundaki pona nation papa mama mon frère ma sœur yo zo telema na losambo comme étant jefte ya tongo lelo ozo sambela pona situation ya famille pona situation ya bana pona situation ya ba parents pona situation ya bandeko na yo pona maladie pona célibat pona échec pona ba humiliation pona pauvreté ya famille ozo bondela na kombo na Yesu Masia Nazareth osambeli. Yesu Masia nzamba bombo ibosantu na Israël. Na bondeli yo na bondeli yo Yesu Masia bosantu alola nzamba bombo tala mabota oyo mabota oyo tala famille oyo basa écarté basa privé na héritage ya santé ya bonne santé bakindela bango maladie bakindela bango maladie Jésus-Christ de Nazareth Shofar Rafa Shofar Rafa Shofar Rafa kelema na famille oyo kelema na famille oyo oyo basa privé na bonne santé oyo basa privé na bonne santé oyo basa projet na bonne santé bandako bikisa famille oyo na maladie ekilale na maladie chronique na maladie chronique na maladie héréditaire anakomona ibole oyo mpona famille oyo bakosambela basambibe na bonne santé basambibe na mariage basambibe na maternité basambibe na misala basambibe na bapromotion basambibe na réussite basambibe Yesu Masia bobo Yesu Masia Yahweh telema Yesu privé na unité Yahweh telema Yesu na unité basa privé na unité okabwane kota boyoka kesate entre baparana bana entre baparana bana
Les hommes de Dieu. L'homme de Dieu. Jephté ake musika bandeko na ye. Bakeko lukaye. Papa maman année 2023 bako lukayo. Yaya lipambo lino ko lukayo. Eloko basalo ba refi e ko lukayo. Téléphone ne ko fanda kimiate. Bako benga yo bako lukayo. Atoza wapi? Oh, roi David atindi bato bakene ko luka. Mais Tina lo débat. Atali etana yete atazaki makolebukana aebisi evina yo mobimba obanda kolia na mesa ya roi. OK yango ezalaki pekisamelo. Yaya eloko nyonso ba pekisaki yo bakoluka yo ane oyo. 2023 eza ana famille na yo. 2023 eza ane na yo. Ka ndingo telemi lokola Jephté yaya bakoluka yo. Tozoko chité na mosala nzambe. Pasteur Héritier Bisiam, Pasteur Herbi. Il y a gardé qu'à titulaire le sambo l'homme de Dieu. Ba bengani Jephté na ba droit na ye. Mais ba bengani était na bilaka nzambe. Yes. Ba bengani était na ba promesse nzambe. Yes. Ba bengani était na destinée na ye. Mon frère, ma soeur, sachez-le très bien que destinée na yo, et pas une encolo. Amen. Les hommes de Dieu, David, ils ont le éternel. Mes destinées sont dans ta main. Amen. Oh, je vois qu'il y a des hommes de Dieu. Jephté qui n'est qu'au bunda. Pe alongaki. Yes. Le loko yebi sanzambe along sol boso bitumba no se telemela yo. Amen. Oko sambela. Oko basene bitumba ba yaba longa tenga no longa. Longa. Bitumba ba ancien ba longa tenga no longa. Yes. Pourquoi? Parce que ba ancien ba kimaki bitumba. Ba ko landa Jephté pa azalaki. Bako luka Jephté na tobe. Elongo na ba vaurien. Babi bitumbe komeli biso. Passe komeli biso. Bitumba ezana hotel na bisote. Yes. Ezana taille na bisote. Jara bitumba boy. Mutalonga ngo ezaka yo. Ezaka yo Jephté. Je voulais dire à quelqu'un ce matin. Yes. Mon frère, ma soeur, maman, papa, yonde Jephté. Ya tomba le boka mobali. Yes. Le bakolo su Christ Nazareth. Kole su Christ Nazareth. Na telemi na kondimanion so. Na telemi na kondimanion. Ndenge Jephté a telemaki. Jephté a telemi. Ngai Herbi na telemi. Ngai mafupa na telemi. Na telemi pona bunda. Na telemi pona bunda. Pona libota nanga. Pona libota nanga. Na telemi pona kweisa. Na telemi pona kweisa. Moto nyonso. Moto nyonso. Oya telemi na kalibota nanga. Oya telemi na kalibota nanga. Paso ozangisa ngai kimia. Paso ozangisa ngai lelo. Nazo kweisa ye. Nazo kweisa ye. Na losamba lelo ba famille. Na losamba lelo ba famille. Na interna fa lelo. Interna fa lelo. Mutabundisa bandeko nanga. Mutabundisa bandeko nanga. Mutabundisa bomo nanga. Mutabundisa bomo. Lelo. Sonya famille nanga. Sonya famille nanga. Ezolongwa na nzela nanga. Ezolongwa na nzela nanga. Pamba tengande Jephté. Pamba tengande Jephté. Maboko nazo beta. Maboko nazo beta. Eza pona kwesa mutu nyonso abundisa. Hallelujah. Jephté kweisa. Jephté kweisa. Jephté kweisa. Jephté kweisa. Jephté kweisa. Jephté kweisa. Na kweisa lelo. Nazo kweisa. Moto nyonso. Kwa kuzela bana. Nazo kweya.
La Bible dit avec Dieu nous ferons des exploits. Amen. Et il écrasera nos ennemis. Jephthé a échoué quitté. Jephthé a longaki. Yes. Même David dans 1 Samuel chapitre 17. David a échoué qui était devant Goliath. Yes. A longaki. Avec Dieu tokopolate. Avec Dieu tokokekamate. Yes. Avec Dieu tokolonga. Ya tomba le boko mobali. Le bakolo Yesu à Nazareth. Kolo Yesu Kristo à Nazareth. Biblia yebisinga. Biblia yebisinga. Elongo na Yesu Masiya à Nazareth. Elongo na Yesu Masiya à Nazareth. Tokolonga. Tokolonga. Pe tokosala bikamwa. Yango na ye kolonga. Yango na ye kolonga. Tumba nyonso. Tumba nyonso. O ba ya balonga te na famille nga. Lelo. Na nazolonga yango. Beta maboko nyate makolo sambela. Nazolonga. 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 Bitumba oyo. Nazolonga. O ba ya balonga kite. O maneko balonga kite. O ba famille kite. Nazolonga. Les hommes de Dieu. Babengana ki Jephthé na ba droit na ye. Babengana ki Jephthé. Babi faiblesse aux anangoza mwana ya mwasa ndumba. Oko hérité te na biso. Toko yebisa nzambe. Oloba okozunga na ba droit na onyoso babimisa yo. Amen. Balongolo na droit ko simba mwana. Na droit ko bala. Na droit ko bota. Ya ko banga nzambe. Ya ko simba mbongo. Ya ko zwa mukanda. Ya ko zwa permis de conduire. Ya ko sepela. Ya ko zwa kimia. Tombo le boka mobali. Le ba kolo Yesu Kristo à Nazareth. Kolo Yesu Kristo à Nazareth. Soki ba bimisanga na ba droit. Soki ba bimisanga na ba droit. Lelo. Nazozonga na ba droit na nga. Nazozonga na ba droit na nga. Oye bongisa mapona nga. Oye bongisa mapona nga. Ezozongela nga. Ezozongela nga lelo. Lelo. Droit na nga moko te ko échapper nga. Droit na nga moko te ko échapper. Eta maboko banda ko saka. Banda ko saka. Banda ko saka. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue.
na droit na ye ya musala ya promotion ozozonga na droit na ye Jésus de Nazareth ya garde ka attitude ozanango tala ndenge nzambe azozongisa na ba droit. Amen. Oh héritage oyo ekomaki mosika na yo ezopusana pembeni. Alléluia. Alléluia yango zo héritage na yo eloko ni ba récupérer ki obatiaki yo mosika na yango. Alléluia. Oh bancien balonga kité baya balonga kité yo zo longa ngosiko au nom de Jésus. Yo zo longa ngosiko au nom de Jésus. Famille na bino ekota na kati héritage na yango. Na yango o aravaki héritage na bino abimisa yo mosika ta libanda héritage lelo ozongi lelo ozungi esala makando ozondima esala makando ozondima esala makando ozondima. Alléluia. Les hommes de Dieu. Alléluia. Je sais pas bengana ki na ba droit na ye. Yes. Mais akoma ki mokonzi kaka te ya famille na ye mais ya Israël ya Israël mobimba. Alléluia. Oh koma mokonzi. Akoma ki mokonzi. Koma mokonzi. Tale pai baboya okota na butwa lelo nzamba zokotisa yo. Alléluia. Nzela baboya olekana na butwa lelo nzamba zolekisa yo. Ndako baboya okota na butwa lelo nzamba zokotisa yo. Libala baboya okota na butwa lelo nzamba zokotisa yo. Okota na mariage na yo. Et pai baboya obima na butwa lelo nzamba zobimisa yo. Ale bima pai babomba yo. Bima na maladie, na stérilité, na pauvreté, na sécheresse, na humiliation, na limitation, na bali en famille, na loi en famille. Alléluia. Alléluia. Broso mana boshenda kamana brosi. Tala na zela jeune oyo. Nanzalo sambo de kwa zozonga na badroit na yo. Baba ki yoko balate. Mais tala ndo zozonga na badroit na yo. Babi yo kitoki kosiluka na ndoko ba parents. Ozo même ndako kufutela koma na soni. Pourquoi parce que âge poussa nous lukanda ko kufutela. Nzamba zo visiter yo. Alléluia. Nzamba zo visiter les hommes de Dieu. Alléluia. Joseph a joué Bisabana à Israël. Je sais que Dieu va vous visiter. Amen. Mais lorsque Dieu vous visitera, ne laissez pas mes eaux ici en Égypte. Joseph était en train de prophétiser sur Israël. Oh, je prophétise sur quelqu'un ce matin. Le Dieu de Mayata, Jésus-Christ de Nazareth, va te visiter. Yesu Masiya Nazareth wakuta nayo na maladi wana ako visiter yo basondi wana ekolongwa ako bikisho na opération wana na pasi ya misu wana na pasi ya libumu wana ya mukongo wana Dieu te komana ba problème ikakatana. Il va te guérir parce que la Bible dit c'est par se mettre issu que nous sommes guéris. Alléluia. Merci Jésus. Si quand Amazon sont ba droit na yo cause la bonne santé ils a droit na yo ko témoigner ils a droit na yo ko vivre vie à grandeur ils a droit na yo ko bika délivrance ils a droit na yo vivre grandeur comme na bolamu na nzambe ils a droit na yo ko bika en paix en liberté ils a droit na yo quand nous sambeli ko lotala ndeko nkolo akataki pongi pambate. La Bible dit tu es le rémunérateur de tout ce qui le cherche. T'as la famille et télémitata. Kolo futa libota o. Futa papa o, futa maman, futa ndako o. Kolo bakati pongi poba samba na biso elongo. Ata ba samba na biso na rediffusion. Kolo futa bango. Futa bango ye. Yo zamu futa baluka kelongi na yo. Nondi malo samba lolo to sulango matatoli. Avant to koma 12h. Avant to koma 15h. Avant to 6 à journal. Tata, ne to zano butu makasi boy. Na 3h du matin na zone de Yesu Masiya Nazareth au visiter mutu moko afin que tata tozom sa lokume pena nzela témoignage. Amen. Na kombo moko to ndimela. Yes. Kombo na Yesu Masiya Nazareth. Nzambe elombe pe abikamo. Dépense na kondima lokolo peuple moko. Tobondeli Peterobi. Gloire à toi Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à toi Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Merci papa, merci maman, chers frères et sœurs, chers membres de la famille. Pour nous le sambo 5 segibisona butwalelo, ezali internaf, topé intercession internationale des familles, ezali rendez-vous de toutes les familles du monde. To sangana pona ko sambela. De l'autre zana programme jeune, de to sambeli beloko la momesano, to kobonde la susu na ngonga 12h, to kobonde la susu na ngonga ya 15h. Pe kolandisa ma disponibilité aux anango okosambela nayo kasi na ngonga 18h nde to banda le sambo pour que to chite na programme na biso jeune lelo kola pambolo nde konanga mwasi pe mobali ko banda lobby mardi tozo banda ba enseignement o ko chite na ngona le sambo moko la samedi pe lundi prochain à internaf ya enseignement to repesa biso ezali
les rêves et ses réalités. Bien-aimé, partagez message oyo. Bien-aimé, c'est un grand rendez-vous auto banda lobby. Et ça, enseignement oyo. Olota bandoto ebele bien-aimé tant muso négligent. De l'ozobi ka conséquence na yango. Kasi to kufongola yango, bien-aimé dans le Seigneur, ndoto zanini. Ba réalité ndoto zanini, importance nini ya ndoto, bien-aimé, ndoto utaka wapi. To kotalisa yango par la grâce de Dieu. Donc banda lobby. De trop banda cinéma na biso mais les le sambo au partager yango ndoko samena biso na YouTube partager même ba lien ya RK Pro TV puis ba chaîne mosusu bien aimé partager yango ba numéro na biso zali affiché wana bo bando bo samena biso na WhatsApp numéro zali plus 243 99 91 45 930 topé plus 243 89 58 45 235 aux angate aux anabiso na Radio Parole Vie. Merci. J'aimerais dire un grand merci à cette grande équipe forte. Et à Radio Parole Vie, je vois l'homme de Dieu, le chantre de l'Éternel. Héritiez-vous, Kolapambolo, héritiez-vous, Ntimba, Yesu Masiana Zagata Salo Bolamo. Je vois à mon côté, Azaki Nabaton des commandements. Il s'agit donc de l'homme de Dieu, le pasteur Prince Mavouba. Kolapambolo, pasteur Prince Mavouba. Kolapambola, celle aussi qui est à mes côtés, notre Yaya bien-aimé, moi c'est Katamibali. Il s'agit donc de notre sœur bien-aimée Karine Taou, Kolapambolo, Elombe dans le Sambo. Je vois au coin là-bas, tout le monde a Berger Blanchard, Mokeshar de Feu, Elombe dans le Sambo. Elombe dans le Sambo, Kolapambola. Je vois encore la technique, je vois derrière nos caméras. Il s'agit donc de nos bien-aimés, de Reis Kangibwelu, Kolapambola Bino, de Bogo Sanderson, Kolapambola, de Trezon Tingi, Apambola de Gersa Pemba Mayamuna, Pendoko Chris Kundenga, Enoch 2G, ya Radio Parole Vie, Kola Salongo Lupe Bolam, Bongo Soki Christ à mesongilité, Tokutani Bongo Lobby na numéro Asika, na enseignement toujours banda Lobby bien aimé, partagez ma thé Oyo, Lobby c'est un grand rendez-vous, ya ba enseignement, autour le bela concernant, ba rêve, paix, ba réalité, na sinon, que